tozoko ndeko senga moko bisiko mandi loba na nzambe alobela yo pe molimo ya mosantu a pesa matoi ya molimo mpona koyoka message konza na mopesa sikoyo pe molimo santu abuka limanga omunguni alona kana tena biso poto kubomba bala matanga te kedo kosinga yo moko to monesa moko te oyo kosukiso kasi koyala bisaka to singa to edi ko to kokuta na nzamba biso to yego kuta na yos masia mo konto mix na biso pe chaque fois to kuta na nzamba ozaka na likambo ya kuyebisa biso ozaka na message ya kopesa moko yango tosengi na moko oyo ekreste kinisa molimo santo katosika molimo santo adobina molimo santo abide de quatre points to atraverser ma force ni onyo satinda ka distraction onyo satilo tuzoko chasser kana ko besoin tuzoko benga na esprit nyoso o etela ko na nzambe o bali ko tsama ko bali ko 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 tena bali ko ko na yo mais o etela ko 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 di bali ko nzambe tuzoko chasser kana ko besoin na mituni o sunga biso kamba biso lona biso papa sala tozana ikamba koloba te papa soko yo pesi ya kote tozana ikamba moko te okomisa na bapate na basoko yo kopesi te sunga biso kamba biso amen Alléluia. Nzembo moko lingaka etakisa biso na momate loba lika obonanga loba likambo moko bonanga oh Yesu bako ako nikoka Yesu lobapo loba iloba moko konaka loba iloba moko konaka nikoka Yesu lobapo ako nikoka Yesu lobapo. Alléluia. Tozaki na poko awa passage moko et on va faire na pour tout temps ça a veillé. Psaume 122. David a lobaki nazeki na sengo tant bolom na toki na wabena ya. Et peut-être David a ebaki nini. Alléluia. Oyo esana katenda kwa nzambe na kati ya royauté na ye esana kite en tant que roi na kukonzi oyo azaki nango moyen kuna ezate ezaka na kati ya temple na kati ya kwa yawe yango tango yebiseke tokenda ndako ya nzambe asepelaki makasi yo mpe na ngai ntango toza na présence ya nzambe moyo nzala esengo. Alléluia. Nzala esengo lobaka nzambe na sepeli na yo na sepeli na message opesa ngai na sepeli na mpona projet ozana moko na bongo na ngai. Alléluia. Merci tozopartage teme moko ya motuya ndenge nini mutu akoki kokomisa libonza ya bomoi mpona nzambe ndenge nini iyo ndenge oza wana nzoto kokomisa libonza ya bomoi oyo osepisa nani nzambe yango kese za biso awa tozona tanga na Romains 12 verset 1 à 2 barre 21 tout le temps le WhatsApp to segi emissions to cet élément
Romains chapitre 12, verset 1 à 2 par 21. Le temps n'a pas eso. Bandeko. Le kula nzambe ayoki biso mawa mingi penza. Nazeko senga bino boye. Na bongo na bino mobimba, bomi pesa epai na ye lokola mabonza. O ezali ya kukufa te kasi ya bomoi. Yango ezali ya nzambe pe esepisa ye. Wana ezali losambo ya solo oyo bosengeli kosambela ye. Bolanda bizaleli ya bato mokili oyo te. Kasi botikela nzambe nzela ya kopesa bino mayele sika. Po bobongwana. Bokoma bato ya sika. Boye bokoku yeba makambo nzambe alingaka. Makambo oyo ezali malamu. Oyo esepisa ye. Pe oyo ezali ya kokoka. Na verset 21 bikeba po makambo ya mabe ekwesa yo te kasi sala makambo balamu polonga oyo mabe. Tobetile bana maboko. Merci Tobani. Malwa nzambe lo balayo nangai kenzambe ayokilo mawa mingi. Soko tozo pika soko pema ezama walani ya soko okomona mukula lelo oyo otelema lisusu otambola oya koyoka mbanzambe ezana mabone kaka tosali kango moko mutuya tiko poto merite pema oyo osali ya mutuya tiko nzambe ko kanse ezana mawalani ya nzambe lokolo nzambe ayokuli mawa yango zo bana biso koyi lokolo ayokuli mawa penza ya monzamba lubi nzoto na yo il faut omepesa mobimba epa na ye nzambe oya peso pe moi oya peso makasi oya peso mayele oya peso santé oya peso donc oyo zana ngona nzambe kutapesi ya monzamba senga esengi tumepesa liboso na ye comme libonza ezan ya descente. Libonza oko pesa nzambe yekusa la okufa. Libonza oko pesa nzambe yekusa peni ya bomo. Alibonza ya okufa ezali moto oyo azali na molimo ya nzambe te oyo azabu nzambe te oyo dogo banga nzambe te oyo asepisa nzambe te oyo alika ko tosa ko nzambe lo te donc yebaka nzoto na ngai tango na osala makamwana e nazo bongo la ngamoko libonza ya kokufa liboso ya nzambe. Mais soki nzoto na ngai ezo sepela makambo nzambe ezo sepela kaka oyo nzambe zoloba nzoto na ngai ezali toujours en contact na nzambe momoy tozala contact na nzela maloba na ye tozala contact na nzela losambo tozala contact na nzela kosala nzambe ezali contact mbato chaka na nzambe iso. Et tant que nous avons ça, nous avons la moelle de Sanzambe, nous avons la bonne moelle et comme nous avons les cabos et au moins. Ils vont savoir mon livre il y a ça. Alors, mais ni ça la que nous avons wana oko ekuma isala mabe ekuma ko beba. Ikamoko papa Jacob a dit awa ba relation la bisto. Alléluia. Chapitre était avisé dans Moussa 7 verset 29. Nzambe asala moto manamu. Mais moto yeko aluka nini mindondo. Donc à partir de l'âge de 12 ans, Nzambe akoko tangala yo moto masu. Peut-être à l'âge de 12 ans, oyini manamu na mabe oselesa de bosora ya Nzambe. Oui bien. Alors, l'engagement autre reçoit à partir de l'âge wana. Mais pour tout ça, comme abbé, pour tout vivre le monde, pour tout le alors, l'engagement est même à l'issue, tout le costume contraire à l'abbé, où ils ont tout fait, où ils ont fait il y a un portrait de ce awa. Nzambe, tant abbé qui est dans la présence naïe, attends comme abbé wana té. Mais atalaka oyo yango nzambe alona kati na yo utali mo mama na yo pona Jérémie baki tango zakina no masse forme
na moment na yo na yeba que je. Alléluia. À partir du moment où on a tchaké les mots, pose un prophète na ngai. Mais tant que tu bota baka. Bisika tu bota baka. Bisika tu bolaka. Peut-être que tu peux yeba ko so madame mabe. Ma contrat ça, ma comme si tu bota na bo. Ma comme si tu voulais ko signer ma contrat mabe biso moko. Alors qu'on a donné côté 4 dans notre na yo et comme quoi tout fait dans ensemble. Moi dans ensemble ça na yo. Mais tant que dans ensemble ils ont salaté, ensemble azo réclamer nyongo na ye. Tu mettez le bon amour. Osana nyongo ensemble. Tant ozo pema boy. Tant ozo mona boy. Tant ozo doit aboliana kombela. Tant ozo nzambe ye azo réclamer nyongo na ye odo ataka na yo. Et c'est que ça l'ensemble mais ils ont salaté pour la nuit. Quand on a verset 2, on a dit ça. Bon, on a dit ça, il y a pas de mot qui est. Alléluia. Bon, on a dit ça, il y a pas de mot qui est. Kasi, boutique la nzambe nzela, ya kopesa bino mayele ya sika. Soki kabasi kezali, ya kanapé zalaka. Alléluia. Chapitre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont faites comment? Sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et là où on l'a attaqué, on a sumu. Na tango on dit sosole que Yesu tali sikao. Tango kuta na Yesu Masia. Tango on dit que nzamba bo moyo sala kasika. Alors nzamba lo kuta na ye. Nega apôtre be a que ye akoti na bo mona yo. Ye ndi mto kata ba contrôle ba lion na ba be auto sala. Donc il faut lire nzambe. Peut-être nzambe nda kusunga yo na problème cause nango. On se tout fait dona yo na nzoto na pote sala te. Ozo pekisa yo kosambela. Ozo pekisa yo kulinga misala nzambe. Kulinga ba nzambe. Kulinga musala ba nzambe. Nyo ozo donc nzambe de mtu na mvuya ya kokota na mona yo. Ya kokataka yako. Mais il y a une histoire c'est ça il faut tout utiliser. Alléluia. Il faut yo moto on consentir. On dit que ah bolamu ona mwe awa. Nzambe kwa sema bolamu ko. Et c'est que alléluia. Nous avons besoin de secret dans la vie, nous avons éviter. Mais si on dévoile il faut aller dans les arbres. Nous avons besoin de camp dans la maladie. À ce qui s'arrête, nous avons besoin de alléluia. Pour que nous avons besoin de sûr au camp dans le problème aux nangos, la maladie aux nangos, la massoume aux nangos. Donc le président si il y a un bon exemple pour nous. Nzamba lindomi ya gozo yoko ozo kolongo milongola te ya poti atati yako. Et tango nzamba kata ka bale ngai esprit mususu kota kata ko moya mutu. Esprit nzambe koti kata yo. Esprit nzambe de koti kata yo et como peso posa ko sambela. Alléluia. Posa ko yoko bale nzambe. Posa okuta na Mungu nzambe. Pote bike ami intime oyo abun tel sangai oya nzambe ezina mumbola ya nzambe tango na kukuta na ye akozanga tikamomoko oyo oyebisa ngai oyo kotonga kondima na ngai oyo kotonga bongo na ngai oyo kotonga vina ngai sika. Il faut totikala nzambe espace d'habiter na biso. Il faut otika nzambe espace da bongo na yo. Il faut tika donc faire la soupe nzambe asala. Alléluia. Amen. Et quand on a tout la nzambe la soupe te qu'on appelle nzambe pele moboye aya continue de se passe monter dans ça la ko oyo azoso sur la tête que nzambe lingi na so you partner danger oyo mais so te que on les appelle nzambe la c'est alors nzambe so nini so lingi ka oluka nzambe tamba passe yete osabini ala otito ko passe okomo esclave ko passe potako passe ne kwela yo okulungalani nzambe albero kuto sana soto tika mitie na biso pa nzambe nzambe asaka biso
Alors, pour le prêt à l'union, le verset 21, nini esalaka moto kolonga. Yaba papa le bisa awe. Soko tozeli nanoke, nkaye vina ngai oyo babena kota nango, na sisa konano, bongola yo banza, ozolekisa tango. Alléluia. Ozolekisa tango, mais yaka epanza. Luka na verset 21 on dit que Luka osala makambo malamu liboso ya Nzambe. Sala bolamu liboso ya Nzambe. Bolamu wana yakonde ekopesa olonga mabe oyo ezalaki na yo. Tala soki tali Marie Madeleine na kati ya Bible. Marie Madeleine a secret na Yesu Masiya. A découvert que moto oyo Nzambe azalaki na ye. Mais azali mwasi ndumba. Mwasi oyo mosala mabe. Mais tali mabe na wana etude alingaki Yesu Masiya. Alléluia. Apusani epa na ye. Ye alukaki limonza oyo esepesa Nzambe. Aluki parfait oyo ezali plus cher na biloko nyonso ezali nango. Abi foto de monza oyo Yesu Masiya. Mais comme on dit, on a tel ami de à quel moment c'est la université, à quel moment ça la boulave nous a essentiel. Mais essentiel lui que tala et au moins c'est pas ça. Là ma esprit est pire, cet esprit est pire, on l'a taillé. Il y a pas de problème que l'esprit m'a fait au là la mission ça m'a fait. L'esprit m'a fait on a contact la mission. Il y a pas de mission ça m'a fait. Mais les colons et colons pour la salle de Nzambe, Yesu Masiya lui que bataille le oyo. Masumu na sunyo so sali ni. Pe Yesu Masiya lui que non prend l'action de nale. Na 7 démons va le temps pour la yi. Ate afukama a chasse ba iswa. Et pendant que kolwana esprit va peut-être le monter dans moi aussi. Yesu Masiya a remplacé esprit astique kataye. Et ni démon là. Mwana mwasi akome azasu faso poso balate. Azana poso nite alingine ka parole ya Yesu Masiya. Alléluia. Alingine Yesu Masiya ni sika no so te asambalamu. Pote akoko bénéficier na koyo kota. Na ko tosa Nzambe ne ko sala bona ko so Nzambe. Ne na ko misa ko na ye. Mwana mwasi akongwani ni koyo bolamu. Kwa sana. Ibosola ya Yesu Masiya. Bandé il y a une formule. Bandé se prend l'eau à la baie au sein de la maison. Il faut tout ça pour là. Il faut ça il y a. Maintenant il y a un peu dans Galates 6 verset 10. Bon ça pour la mangwana na mutunions. Mais bon ça la pour koleka na ba o basa bino elongo na vlo bondi. Poni. Nzambe ataka ka bolamu ko to ça la présence na ye ya contact. On nous sala ba relation de libanda. On sala ka bana basi. On sala mibali. Ya libanda on sala ndio. Nya mwa konte ndoko na exacte. On yo sala kongo ya Nzambe. Ya kusoma be soko Bible verbike. Soko kabika ver moko malini. Na musana na ngai na toma na ngai na disciple na Yesu Masiya. Donc donc récompense ya du prophète wana yo pe ozana ngoyo. Alléluia. Mais tu comprends aussi. Mon monde a semblé la paix. Avec ça, avant ce sont qui sont au cap de la Nzambe, au cap de tout le monde Nzambe. Donc comme va parler qui. Mais où il y a une bande, oh, hein, papa bonheur, ton papa bonheur. Et qu'on peut suivre ton papa côté. Même quand on a passé, Nzambe va se souvenir d'un côté. Nzambe va se souvenir de oh, ça qui n'a qu'à te tomber. Oh, ça n'a qu'à te salarier. Il y a un cas où Ézéchiel s'est dit pourquoi. Mais quand vous êtes dit bon, ça n'a pas eu peut-être le oyo, nous avons dit aux autres pourquoi. De quoi vous voyez, c'est les autres quatre à voter. Est-ce que ça tranquille? Il y a aussi un poste au vivre sous ce message où tu vas dire que les autres bon, ça n'a pas eu, personne ne va se faire la bande na yo, que pour nous tous les oyo. Ah bon? Moi, mon pali a tabou makansi a yena mbeto alali. Ha! Nzambe kanisa ngata kama moko. Mais Nzambe a beaucoup de souvenirs. Kuna komaka nyonso to sala na Kongo na ye. Na kati na sala na kati na ngana ye. Nzambe kanisa to atalo effectivement atonga ki église ya Nzambe. Alléluia. Amen. Kama sengi na Nzambe kanisa ngata kama moko.
Nzambe akati oui a mérité pas moni bas na livre de souvenir misala madame osaki libosora ya Nzambe. Le même Nzambe a dit Esaïe a le manaye a kufa susikote na ba 15 to bete wana wako 15 ans. Donc au moment de l'économie les tombes ezali ko sala bolamo libosora Nzambe. Bah chapitre 7 belé so kana na livre 7 pour le temps un commandant romain yé musana yezaki ata romain ata muyuda te yé musana kaka kosunga ka bayuda o bezo sambula kono tongola ko bitonga bisika besewa kumsa Nzambe loko asale donc sans récompense sans partir tout bon ayiba kité mais un jour Yesu kubarakatia ya bayuda Yesu masiona azobikisa watu azokabula azo abe bolo bana na Yesu ke nazande na musale awa azamalaki mais Christ le roi yaki koluka les premiers perdus de la maison d'Israël alingaki kokende na ité mais ba conseiller na ye bazinzinga ba yebaki misale tata wana pona Nzambe abe maître tata oya tindi bato oyo a mérité yango tala misala salaki tala sur le champ Yesu a début tout accueilli et pas tata. Alléluia. Et ce sur le bon. Est-ce que vous comprenez? Et c'est que tout le côté ça la blâme au sol il y a. À tout cas sur Éphésiens 4 verset 23 à 27. Oh mon Dieu, on entend le biseau tout le temps. Éphésiens chapitre 4, verset 23 à 27. Amen. Kasi bobo ngisabite mabe makanisi na bino. Alléluia. Ya Nzambe oseka nyoyo na ngai awa. Toko ngisa makanisi ntema. Parce que nyonso nzoto mutu eza commandé na mote. Eza ko mote? So makanisi za malamu ya kusala en tout cas misala kusala ya malamu ngosora za. Mais soko ni makanisi za kotengama. Eza kaka na bukili kako sama kama bukili. Ngemande wana kama sala mbote besoin Nzambe exact. Alors abel biso to bongisa mitema na makanisi na biso. Alors to bongisa bopona nini kuna nde tokozwa nzela kosala bolamu bosona ya Nzambe ekoma ya sika. Alors tamu mutakoma mutasika nyonso ye omona. Yango pampate biso awa na lola avec attention. Abitamo Nzambe akoti olingi Nzambe motema moko Nzambe balingiyo Nzambe motema lingiyo posa na ye ezali alongolo mabe oyo ezo bloquer vina yo oyo ezo kwa péché pour pesa bosona ya Nzambe. Alors tango Nzambe akoti molimo na ekat na yo makambo o nyonso omalako mona neti priorité na vina yo. Na mabe wana moi santingo soso ezate parce que asungi yo alongoli yo soko mutu asika boso bizali bato asika o Nzambe asala ndenge ye moko azali donc tous bizali yabo tous sol bagano kotala libanda te Nzambe ataka kati te ko Nzambe ataka na kati ya motema mutu. Mais ça va t'arriver à Apolbi, n'a des arabiso, et fait la goma, yasika. Allez, mais tu peux te dire beaucoup. Yamo, pour les autres de Timothée, quelque part, n'a isal na yo, n'a parole yo, et qu'il est là, tant vous êtes à battre le bazar, votre isal na yo, comportement des autres. Et ce qu'on reflète, où ils attaquent na yo, parole de Dieu, ils vont refléter par le temps.
Tu connais, hein? Ah, mais il a mis Zali. Il y a même il a tenayo. Et Sengeli Mutu, Amuye Bake, Oyo, Ataka Bato, Lobanalia, Yazambe. Et l'Obinayo, et Sengeli Mutu Bake, Oyo, Azawan Zambe. Ou à Kumuto Sika. Neto Ebakie, Antoine Dega comme le Oyo, moi j'avais mon go, exact. Donc, Ezal Nayo, il y avait Funda. Que na bongo ni Muto Sika. Na kuta ensemble à Moyana. Ou à ce qu'on est là-bas. Ou à ça, na osale Kutumoy. Alors, c'est très important. Makambo oyo toujours mon apporter tant que ça wana to comme ça libonzano ya sika ya bomo ibosana ya nzambe. Et likamsuso yelinga awa libonzano ya ke na 1 Timothée 4 verset 5. Tokoma kaba santo na malusambo na biso pena globalali ya nzambe. Mais yo mwana nzambe olingi nzambe molingi baloba nzambe te. Olingi koya kosala nzambe mais mwayo ozala tako yo baloba nzambe exact mokolo nino kongo santo. Mokolo nino koma Petro osa nzambe. Pote lo sambo na biso na baloba nzambe ya ko msiso Petro osa ya nzambe. Mutro ayokaka avec kondima na molingo ya solo liboso nzambe. En tout cas, à ce moment-là, oyo esumba kena bomona ye. Vous comprenez? Tant que vous avez nzambe na bondima, na bolingo nzambe te parole oyo ya mutute, mais nzambe zo blagai. Oye na bondima wana, na bolingo wana nzambe, parole wana nzambe pesa na appliquer hapo. En tout cas, et résoudre un problème moko la kata kwa moto. Et ça va délivrance et kata ka connexion. Et peut-être la comme un moto peut comme ma propre personnel ya nzambe. Donc il malheureusement c'est très important de travailler. Les bons anneaux au kumsango ya bomoy. Les bons nzambe na koyo comme le nzambe pe na ko sambela. Alléluia. Et pourquoi koyo comme le nzambe koyo gano funa sala bolangu personnel ya nzambe. Et tozana papa moko hier musana yebo sala donc quand on a des comptes finales hier bon les comptes finales à sauver le terrain pour l'église. Alléluia. Quand ça va terrain pour l'église. Donc aïe va finir le ça. Pour te amamuto ba bon ça va bisiga kenda. Alléluia. Voyez ce passage là qui il faut la kende. Bon c'est pour la kende. Pour te bisiga kende. Na bon ça bisika. Comme ça place na lazali binope bozalawa. Yesu masika kwa msosika mais ici qu'on a yote mtu faut bon ça mona bon na yo. Tango ozo contribuer na msala batanzambe kuna pe ozo bon sesika kuna na lola. Ozo kipenda kuna mobimba tena mobimba. Ozo tonga ko na tango ozo tonga misala batonali ya nzambe. Et tango ozo sosa bongo ba lerogai na kozali ko kumate. Même ta ya go kaka etika na ngai esira pesa pour mosala bato ya nzambe tena ibike nazo bokusa nzela na lola. Toujours ba témoignage de lerogai nyonso ko bato basala na kati ya Bible. So ko ba tabita bazonga ngomo libolo kosala bulamu na kati etonga. Eza ko te tabita kufi église mo niveau basangani nke non faut que ko apôtre Pierre. Total c'est de sala mama oyo. Moko amemi tini tele. Moi ko chemise oyo. Moi soto to bela. Moi soto bela. Pierre mayele suki a présenté kaka misala ngosona ya nza papa zong sama na masabo moy sur place tabita zonga moy ba zonga mo moto zonga moy to beti lo na. Alors il faut ndekona to bomsaka nzoto la yo ko mali bonza mo moy ngosona ya nzabe il faut ni ko sabela atwa ezaka très important comme ça nzabe et moi ba ta oyo nzabe za plus exception mais à permettre à te na rater la présence de Boulaïga. Alléluia. En tout cas, dimanche, vraiment, Zambé, la sœur papa, nous sommes nous amener casse papa ticket pour que moi ça m'envoie et ça te pape ça non. Pote nazara makolo ya David alors que mokolo wana moi ça m'envoie
et faut que yo comme le bansambe pote le bansambe le que moto vivant na bon azarabo moyo kaka na mapaka kati kaka na mbongo kwa kati kaka ndoko te moto azarabo moyo na bolbanani ya nzambe mo bansambe ko pesa ko ndima na moto ya ko fortifier kama mtabuza olemba ya ko pesa so bakasi ya ko longa bitumba ya ko ya activer kama prier na biso. Donc, prier, nous sommes mélanger la parole ensemble et ça a efficacité mon bacasse. Alléluia. Il faut que nous comme ensemble. Il faut que vous s'engagez. Il faut que vous soyez toujours attentifs dans le salat ensemble. L'église réunit les cris d'Enini. Alléluia. Même tous hommes si comme réunit les cris d'Enini, ma maman. Réunit on va faire les cris d'Enini. Les Camerounais ils ont à la une de moi. On le sait la contribution et mon tour. Alors, on se place de Tinda. Pote na mtu na yobi kenono wana sana lona na msala bato ya zambe. Alors, ola lona ka ya papa lu te busa awa ya bukaka. Et tako zo lona donc net ba kuni dressing kelaka. Alléluia. Et zo saba kuni ozo activer moto. Pote di kambo ola yo ozo sino busa zambe et comment proche. Alors, tout dressing kelaka tia. Lona kama sana lona msala zake kuna ndio kuna vikambo pia kwa proche nzama kupesa message ke vikambo ona zo kusama mena kozaka kolona wala susa kolona wana kuna tomo na kama disi kwa wape musika haleluya pote vikambo il faut beta wala proche nzambe waweza nakati na hiyo exacte. Alors c'est très important et comme on dit sur ça dans Ephésiens 5 verset 10 à 14. Donc, on a mis le banzambe de l'obissoir de Sika. Pour mon père, au temps de l'obissoir, pour tout gagner temps. Ephésiens 5, verset 10 à 14. Pas 17. Tout le temps, on a dit ça. Boeba kopona makambo oyo esepisaka nkolo. Bosanganaka te na bato oyo bazali na molili. Pe basalaka makambo ezanga tina kasi bobimisa mabe na bango na biso bato nyonso makambo bango basalaka na kobombama ezali solo de problème yango kasi ebongi bino bato moi bobimisa yango na biso bato boye moi na bino ekomonisa mabe na bango malamu mpenza yango wana olobaka yo moto ozali olali pongi lamuka lokola kati bato bakufa pe Christ akobebisa yo tobeti lokona moko. Donc yo mona nzambe moto botame sika oleli nzambe na motema moko apati ya mikamo ozomona kati vina yo na kati mona yo. En tout cas il faut ça na pena choix ya kosala na kati kuna choix na ndoko yo kosepisa nani nzambe na yo choix ça. En tout cas même avant lui. Et attention, bosana na tena bato on bazele molini pe basala kama kambo ezanga tina. Na kata église, ngala mona église c'est un carrefour. Alléluia. Yoko kuta bato ndenge na ndenge. Ba uti bipana bipai. Mais objectif moyeza ndenge moko ezate. Ngana ina objectif ngai na bénéficier la présence ensemble. Et le premier qui bénéficie de l'ensemble, attention à la maison de Bosso Monade, Yanzambe. On a zone de l'engagement à Mamola. Alors, on vous choisit pour l'objectif de Yako Panzanaka. Alors, moyen, regarde, attention à fixer Bosso Monade, exact. Alors, ce qu'on y a mis pour ce objectif, on a été. Au Kenoko Yoka, on a mis, alors, finalement, à écarter l'objectif d'ailleurs. Moi, on se sauve aux autres de Bosso Monade, exact. Il faut tous travailler. Tu vas comprendre et le madame. Marie a comprendre le madame. Il y a moyen social au bien marque. Marie aux autres baquets, à jour se distrait pour le bazar. Il y a cette police déjà pour tout y a pour aller. Moi, on te trouve le moyen beau. Exact. Il faut pour y comprendre. Quand aussi quand nous avons bien rabisso pour te voir le comme le aller. Nous avons possédé mon comme rabisso à salle d'ailleurs. Nous avons posé au contrôle de ça et pour le moment il y a beaucoup moi j'apprends mon gars exact à ce que tu vas comprendre
Tu vas pour na ba et awa pa bisusu il faut makambo bango basala ko bomba ma ezesoni pour bango kasi ebongi bino bato moi bobi bisango na biso ya bato ya msomona ke mwana ola moi ndeko mwasi o sosoli ekali Christ moto moko alini nzambe moto moko alors moi que bomba secret mutu bazo nyemena mulili exact il faut dévoiler à haut Oloki mutu azo makambo contre Mumbazabe, contre Banazabe, contre. Alors, mais comment on va voter? Parce qu'on va osa complicité na mabena yewana mulini. Alléluia. Il faut qu'on dénonce à go. Si on dénonce à go, alors wana oso bénéficie pour cela ya zabe. La verset 17 pour la biso. Boye bosala bazobate kasi boye babalamu makambo oyo kolo alingaka. Tango lingi nzambe mutema moko, olingwe Yesu mutema moko, olingi toma Yesu basira mutema moko, donc wana osala ko kolbosola ya nzambe. Okolinga okolo bateke kata sambe yaka. Mais Mungu nzambe ko yatema lo nzambe mwenga ye, donc ina ke hypocrisie. Wana tozo ndiko ko distraire bato ba nzambe te. Oluke ba oyo sala. Mais na kate motema na yo mutu oyo nzamba temisi kate na yo pour taxer les Israélites masiya oligité. Qu'est-ce que tu dois te faire? C'est une perte de temps. Une perte de temps. Il faut que tu vas kupona tant que tu seras tosika. Toujours quoi il faut que nous soyons comme là pour venir. Ngai intérêt vina ngai moi mutu nani ga kota kate mai pour le verset exact. Ngele kuza venge baka ngakuru ngebesa kuna oye ku Ezekiel ke tala moye na continue le temps. Tokani pote kana za moi. Pena lingi bomona ngai ezala donc libonsala ngai ezala bomo libosola ya nzambe. Bénéfice onozo libosola nzambe ngai moko na yako. Haleluya. Moi tu ça balé exact. Alors mnafuna tanga bana oya ngai. Intérêt na ngai moka. Bomo na ngai bika. Pegula kwanza nazo pego ni manetuma iko kokola losanza tokani yango nzaba pesa tosika ndenge nini muntu akokomisa libonza yabo mo libosola ya nzambe eseko yoko kwa nzambe kolingana nzambe mtu moko kolinga toma nzambe kwa tindi biso mtu moko pe kolinga lo sambo kolinga koyoko kwa nzambe epe kolinga kosala nani nzambe. So sale ba kulisona antukali bonzana ezala bomo libosona ne yanza oza moto yoka oza moto makobomba wali ngo sala kwa bomo na imoko kubitu ki oya lobe biso oya talisi biso na tongo lelo ezala grave pour des katamite mana biso esprit nyonso azambolo oyo yakapona kobotola maloba nzambe kati na biso esprit nyonso oyo yakapona kobotola o nzambe apesaka biso o nzambe apesi biso na ntongo ya lelo ezali l'essence et fait au monde lien ainsi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la bénédiction que c'est sur notre roi. Papa, ton télévis, ton amour, qui peut le pécimer de gloire dans ton roi. Ils ont la grave pour les quatre petits mandats. Où il y a Nyos, où il y a Nyos, où il y a Kapana Koiba, où il y a Kapana Koiba. Papa, ils ont la direction. Papa, tu es venu par moi, tu as la manifeste qui n'a pas de bénéfique pour la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand on conseille en Amalia, on a beaucoup pour le bonheur, afin que on s'en va baisser biso. Moïse, ça pour le alibate.
pour clôturer en commentaire sur ma manière à tout le monde. Merci papa, merci Namile au pétition pour la lélo. Papa merci, merci, merci. Dosei qui n'a pas de mission pour la mantoy. Pesa so mantoy à mon lit mon pote de ma boyoka après de ma consale la ayako. Nyon so ma bomsa munia pour la détruire. Mon na katesika papa eza ma pour mon côté. Papa yoka kolela na biso. Pesa biso posa na yo. To mume na liboso na yo. To yoka kapeto ko abosale na yango. Bimisa biso na mabe. Yoke la biso mawa. Salisa biso pote na biso mogoto ngelo kote. Kimia na moko na katesika. Fongola biso matoi. Oya boyoka na kombo na Yesu Kristo. Amen.